Aimables téléspectateurs, bonjour, shalom, na bienvenue sur vos la biso, na Kinshasa, Brazzaville, États-Unis, Mokili Mobimba. Nazana esengo ngande kona bino rondingo la représenter bino émission lelo second souffle ndenge boyebi to zalaki na mois de la prière, zalaki na mois de septembre, siko mois d'octobre toko lobela, to yebi soki to lobela nini te parce que to zana invité na biso ndako clarifier nyonso o esengi to lobela lelo comme boyebi. Mon invité, c'est l'évangéliste, je suis le Kambakoun, l'homme du second souffle. Mon Kambi, il y a église même à Maranatha. Tolanda, le solo, il y a Bissonaye, Netokoyeba. Comment est-ce que ça va se dérouler ce mois d'octobre? C'est parti. Bonjour, Moussa Lanzambe. Bonjour, journaliste. Voilà, to yambio lisusu na plateau ya second souffle, comme toujours continuer. Tomoni touti na mois de septembre aux acquis désigné mois de la prière selon la directive Nzamba Pesakio, mais mois d'octobre ni n'est réservé pour la libota Nzamba. Merci. Mois d'octobre nabi kezali mois Nzamba lobi la série continue, c'est-à-dire la prière. Alors prière aussi ko tokoti ya mois oyo to bengango pire. Pire qui veut dire prière d'intervention rapide. Prière d'intervention rapide, biso toyebi bien que na niveau ya Congo Kinshasa, toza na brigade ya la police moreza intervention rapide. Ce sont obi prière ya intervention rapide. Et je n'ai pas expliqué biso vraiment ni. Kasi ndengo yoki wana. Parce que ba prière mususu ezali, o ça la prière mais au cause résultat peut-être après. Hein? Après une année, après 10 ans, après 6 mois, aux résultats. Mais ce que tu comptes ezali tozo ça la prière que aux résultats tiko tak. Voilà. Na siliki. Papa, yo kosilika toboite mais osilika contre nani? Contre ba démon, contre ba ndoki, contre ba magicien, contre ba occultiste. Onyo sazo contre ba tomité mama be. Onyo so bazo sala ke ba freiner bana na Nzambe, ba bongate, ba bwakela bana Nzambe malade. To ba sala bango mabe. Ndekanda na ngazane pana bango. Mais une colère sainte. Voilà. Mais c'est quoi guerre sainte? Mais si on déclare guerre sainte, tu as dit que guerre sainte, les lots, ils ont si les sabatoués, tout le monde qui a une partie minoritaire en Birmanie, ils ont pour faire quoi, il y a la religion, mais tant on dit que guerre sainte, on a un problème. Oui, parce que va provoquer, banana Nzambe, Dieu est en colère et il veut venger. Galates chapitre 5 verset 10. Natanga. Tanga papa. Yoka Galates ndenge zoloba oboloba ngaite Galates chapitre 5 j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble quel qu'il soit il va porter sa peine. Amen. Amen. On comprend de ce que ce que Nzamba lobi abi naibi ke boko raisonner ndenge mususte mais abi ke onyo sa zo troubler kimia na yo onyo sa zo troubler mariage na yo onyo sa zo troubler mosala na yo promotion na yo élévation na yo onyo sa zo troubler vie na yo quel qu'il soit il doit porter sa peine na lobi boy ba égyptien bazala ki bato to banyama bazala ki pena bato siko tango ba nyokoli bana Israël titi tango Nzambe bon trop c'est trop tango aye ko sala bakufaki to bakufaki ba babylonien à l'époque bazala ki bato to bato te bazala ki peka bato siko Mardoché yena Aman tango Aman akani Mardoché il fasse salema B si c'est baluka qui ne fouté mais pourquoi les lots deux alaka non si les kaka bongo consort yeba na biso lisusu Judas Iscariote oya teka ki il était apôtre de Jésus il chassait les démons mais tango sali crime wana akufaki te Yesu alobi boy il ne fallait pas qu'il soit né, c'était un enfant de la perdition. Vous comprenez ce que Hérode tanga bani ko bundisa na bano tanga ba verset tant papa lelo oza libre ko tanga ba parce que Acte chapitre 12 Acte chapitre 12 Acte 12 ndeko yo na ndako komaka parce que ça va verset faut continuer ko tanga yango Hérode musala na ye abomi Jacques vers le même temps le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques frère de Jean. Il est apôtre abomi et pendant mopanga. Il y a un erreur de pas vous manquer sur Jean-Baptiste. Il y a pas bomi sur a comme apôtre comme koboma. L'issue nini voit que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. L'intention nini abomé l'issue. Église ba bondé la titi de prière intervention rapide. Il y a même jour église bondé. Pierre abima quitté. Ba abima qui va ange ba aussi. En dehors de ça, yoka suite Hérode
Hérode Elnine, alors un jour fixé, Hérode, acte chapitre 12, verset 21, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les haranga publiquement. Le peuple s'écria, voix de Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de verre. N'avez-vous pas compris? A maltraité, a bomi, nzambe tike bongote. Nzambe pas bêti là. A bêti, j'ai quitté a bêti, a koufi sur place, moutakomo pola. Siko wan ezalaki Ancien Testament ou Nouveau Testament? Nouveau Testament. Nouveau Testament. Ah. Il y a ya vengeance. Il y a une prière d'intervention rapide. C'est-à-dire pire, pire en sigle. Prière d'intervention rapide. Comment faire cette prière? Peut-être que ça va intervenir. À moins que tout ça va principe. Voilà. Donc, tout le monde dirait, papa Lelo, nous toujours continuer à colloquer. Bah, tu vas sambela. Mais bah, résultat, ils ont comme tout attendu. Ils ont réellement nini. Merci beaucoup. Batomité mama B et l'équipe. Parce que Nzamba lobini, nazozonga na Bible. Zonga papa. Ah voilà, nazonga ka na Bible puisque je suis très en colère. Naebi ke kade zali et surtout que ça une colère sainte. Bolamu on a posé kanda musuni babuka ni. Natangi 1 Timothée chapitre 2. Verset 1 à 4. Verset 1 à 5 et puis Natangi verset 8. Bolanda bien puisque naza mukuse. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 8 et le bénin. Je veux donc que les hommes prient en tous lieux, en élevant des mains pires, sans colère, ni mauvaise pensée. Place on a payé ça. Bato bazo sambela, bazo résultat. Parce que beaucoup mi ko finga bakonji, beaucoup mi ko tuka bakonji, beaucoup mi ko koloba n'importe quoi. Et ça là ko finga basala nzambe. Et ainsi de suite. Surtout au moins siko. Donc beaucoup na réseau moko ya mabe, surtout réseau ya ba faux serviteur. Bango musana bango nini. Parce que le kola za faux. Azaleta musuna kisi toni tout, il faut finga ba ya bien. Il faut aloba n'importe quoi. Ndenge na landaki mususu na TV. Alors biso ba pasteur, ceux qui montazo pesa dimité na ko yinaye. Na yiniye. Oh. Mais il faut sambela on na poya na dim. Tote yaye, mais finalement yo yiniye lisusu atambote na pesa te. Mais so zo pesa wana te wana. Au moins siko c'est yo za contre moi quand même. Mais je suis contre. Siko yo pesa ngadim. Jala sincère. En tout cas, dans la vérité, en tout cas, là où Meli, la piraté. Ah, na yini yo. Te. Na fingi yo. Na bokelo jeton na mate. Te papa. Mais na côté yo. Voilà. Pour le changer. Ozo to sate ezabo na la kisi yo. La part de Dieu c'est comme ça. Oya zama to ko yoka. Oya zama kasa ko sala. Mais siko yo so ko salite ngana na yini na likamuni. Voilà c'est ça. Alors, reçoit ba faux serviteur, ba yé ba salini ba kotiba na nzambe na monde ya conflit. Yeso qui peut-être ayoka na kano yote amoni ke yo za vrai. Yo sali miracle ye esimbité. Asala kisi. Ndenge sana na ebi akota loge. Miracle on eza mabe. Eza mabe akoni ko. Mutona tele goluka te museza ya solo. Ba to yo ba ebité peuple ba ebité. Ba inio. Ba comme le moya amoni kutu azala kana yeto. Mo te alobi o misi secret nzoka. Yazo sala motif moko empire. Pour que batuba linga ba mona azame. Pour que batuba ba linga mais dis-moi ya coach na mon les politique a divisé pour mieux régner. Alors au moins si ko ba na place ni nzambe asiliki au moins ndenga na za nazali vraiment sans tâche dans le sens que na linga ko kota ba conflit pour yeso sa te yanga makambo. Voilà. Vous comprenez ce que tika ba fo ba kota mais yo ko kota conflité. Mais on va dans la kanda là-bas. Mais non bateau non ne sais que ezalaka non ba je suis en colère puisque tant aussi ko yazali cause ya ko mema bana nzambe na passe. Hein? Tant aussi que ça cause on me bana nzambe na passe. Bon qu'est-ce qui mutabongo bien que na ko beta na makofite mais ah nzambe sunga mais dis-moi soki akwena poule na ngai. L'évangéliste José Kamakunza devant votre caméra, devant votre télé surtout. Tout ça donc Elongona Mosel Nzambe devant José Kamakunza. Je crois que faut te souffler mon mouké. Jos Kingono le plus jeune évangéliste de l'histoire de l'église même. Wana na bombaki na baki aozo karalelo. Je crois que papa tonto ta la témoignage moko. Maman oyoyo ayaki na kolela na mutema koyoka keno
parole o esenga ka zwa croyance silaki foi silaki azo on a simplement te au goût ezai ko sambela te mais maman wana a témoigné ki na lingi to kana likambo mama lo baki tozo après pour commenter c'est parti. Maman Lili n'a pas une flèche numéro 8 na makala. Ah, on va la flèche numéro 8 na makala. Maman Lili. Olio témoigne ça passer pour maman. Na témoigner ça me pour un message bibi na to moi lelo. Na vraiment na passe moko na bon mwana na pona ko pesa mo kana na makasi. Comme lobby na ko tala ide. Na zone na butu na 19 ba kuti message. Même si un prophète moko o bana ko esa me kala ki ko luka lobby. Soko ye l'air nyonso ko bana te ko la eka. Na bengi te fera papa na ko ya te na zongi leta na ngele ba dicté. Ya kaka siko kaka na butu a. Ya za na kota rond point. Na jui transport na kiei. Ton na kiei to kuta na ye singa mama. Na bengi parce que na laki na prière mais nzambe a révéler ba message ko pona yo. Nzamba tali singa goza na kimia te na bo moyo yo. Nzamba tali singa en tout cas oza vraiment comme tout ça mama kaze oza na bitu mama kaze. Ya to nzamba yebi singa ke mobile no nga zombe la bongo. Et singa ba tia ki eza pena impossible pour mobile na yo abika pour famille ende mute vivant ke place wana. Siko ba zo linga bo ba bi ki sa eme ba bi fallait que you a sacrifié so yo ko poza mutu mususu pour ne pas défendre un de ko na ba place la ki le côté. En tout cas et peut-être singa il passe. Le père a bibi na tongo na kele kota le bune sikala na yolo na kena fanzi na kele pe ya prière a de mal ko se pene prière na sikako na bali ka esimo bité na kele ka prière ndela sika na telemi na ye ton na ye ki message ya deuxième parole on za batina ki yo na ko kumisa nzambe po baloba ki na li tuwana ko na loba ki pona ngani dès que kakotia makola dès que le message est là nari on a mon bac miracle et bâti ça me a téléti et pas mon bac ça m'a se manifesté que le père awa nari on a mon bac au nom de Jésus vivre sera soumis ça m'a donné que mon ayo dès que le signe on va faire au nom de Jésus amen. Voilà, tozongi na plateau na biso, merci beaucoup à la technique. Mon sel nzambe, tomoni likambo et salami. Maman sambelité, aye culte pour la première fois. Mais Matéa et Simbi Mutema nae amoni qui a trouvé solution à partir de Matéa. Si quoi on expliquer on est ni. Mokanda ya nzambe lobi yango na mokanda psaume et lobi boye dans l'air de détresse. Dieu lui-même leur envoya sa parole les guérit. Voilà la vraie parole de yango. Que ote mutu abongwani alembi azwaki décision ko sambeli sous tête tout na ba problème azalaki nango mais na mate ya kaka mutu abongwani aleli même na kolela voilà le miracle otozo lukandi yango mais yo zote ya kaka mate ote ya bato amen alokoti kita tomboli ti tango esili mutu azongi na ayaki na problème azongi pe voilà eza ba sentiment ya pamba te ya bato babongwana te ya mate toucher mutu almona ke non nzamba lobeli ngai te ya mutu alongwe na mabe akena malamu yango moni na solo bato question na siko répondre te c'est kilométrique pour na répondre nyonso mais dis-moi il faut mutu ayebake nzamba lingini mutu asambela mais maboke zala peto motema zala peto mais ce que tant motema na yo oza na problème oza na motema mabe oza na rancunier oza boy tout comme ça kende ko gêner nde maman moko na ibiye aye ko luka nzambe à kota retraite ngana kutaki na centre retraite asa sali 1 mois mais ngana na sali 1 semaine nabimi ti moi msuna ya na kutie kaka na bima te siko etike ngai mais maman na sambela na ninga jeté à part le langue tout est consorti na era pose na landi eti nzambi singa ke omoni azo sambela elle a un problème avec son mari ba okenetin na divorce bana kindoki ainsi de suite tout et mobali sikoyo azo luka moyen abala mosi mosusu mais voilà cause ayo kokotela mais yemo comme tema mabe ya kusakana te makambo sala isimba kate même dans son église aza toujours ce qui aza il faut créer trouble benga na benga mais maman yo sambela mingi titi consomme au changer te nzamba ko yo kondingi banda na kotaki na bimi na sungi susu na kuti yo mais nzamba sengi repentance sincère
po yo kayo kende na ko senga mbali no bolimbisi o sali mabe mingi kende no senga bolimbisi pe zonga moto nzamba ko pesa solution le ba chrétien bazala un peu orgueilleux komona que pour mutami kitisa facilement asenga bolimbisi même na likambo aza na faute azomona ka on dirait yesu na nzambe ba okotele mbala moko. Bible lobby, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Voilà, orgueil, ça est de côté. Pour ceux qui t'ont résisté. Alors, il faut qu'on soit humble, qu'on soit simple. Voilà, nous avons comme ça. Voilà. Alors, point ezali ebele, ok, moi aussi les soignants exaté. Mais dans l'église, donc le point où que ça là que mutu abondela. Pe asalanine, a la solution à coup sûr. Dieu de vengeance, Dieu venge ses enfants. Combien de fois tu bonnes de comme sous beaucoup la témoignage, ceux qui peut-être après beaucoup la témoignage na radio c'est l'équipe, na radio c'est l'équipe que ndeko maman na ye oya botier. Ba kotien soki. Na Luanda, muta beli brisque ba mekiti simbité ti akoti comment. Comment kuna babi obiki chuté. Mais moi aye to bondela, aza moi si alibala. Aye to bondela mama ya zole langa vitika to bondela boy nzambo bi lobby na même heure na 15h mama ko benga okubika aobima to bondeli pe na heure wana mama bimi abingi mwana na biki na comprendre na biki na bimi l'hôpital. OK, et ce qui en a été prière il y a vengeance, Dieu de vengeance, il est là pour nous venger. To bondeli to bimbo retour à l'expéditeur moto sala kibo ezongela nzoka bazala ki des personnes banoko moko akufi c'est place sa maladie. Oh quand tambola be doit tout il bago kwa akufi yami bali abeli liboma tile lo azali liboma il faut nzamba sala bongo siko mama comment bien elle volait très bien mais siko to sala nini voilà prière siko ko sambela ngo pe prière ngo pe voilà les problèmes tout ça ngo lelo tout tinda batu ba sambela mais on dirait le rôle à battre comme kolemba po le rôle à outolo ba que solution bazo c'était parce que bazo sambela mabe mais sikoyo bato bazo tala biso lelo tant ko inviter bongo ba ya qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'adapter na niveau de compréhension oyo zanango. Merci beaucoup to côté ya bango siko to sane donc au moni mamo etangwa ye amoni miracle miracle amoni na parole et c'est tout. La parole qu'on va prêcher va toucher les cœurs des gens et puis que ça bango mbato. Voilà c'est ça. Et là que Yesu abandonné que zana ba pharisien de yango wana. Yesu aye na évangile la condamnation té. Vous comprenez ce que je veux dire? Batu nyonso ba condamné sauf Jésus. Ah bi non. Moi si je ne te condamne pas, mais va et ne pêche pas. Voilà. Solution. Ah bi je suis venu pour les pécheurs. Si le monde était rempli de justes, Christ n'allait pas venir. Mais il était venu parce que le monde était corrompu. Voilà batu nyonso wana na bingi. Ata oza pasteur, ata oza apôtre. Na lobite prière non nzamba yokaka te. Ayokaka na ye. Ozwaka ba solution. Mais na nito kende au-delà. Donc il y a eza cap mususu. Donc na niveau compréhension mususu. Donc au côté ça batu dans les naturels. Voilà, c'est que mutu a percé à comme na place moko ke même à se retrouver yé moko. Na cas danger, toi y a problème. Il peut prier et puis miracle salami. À mon solution. Et surtout que dans la prière, il y a intervention rapide. N'engé mosala nzambe je suis le kamba kunz à lobby tout le lot. Tout ça n'est awa. Même Abraham sala qui pon à l'autre. Hein? Voilà donc muninga azana danger. Mais il y a plusieurs interventions rapides à salle prière abiki et plusieurs autres. Josué a sala qui yango que devant ville lokola aïe na Josué chapitre 7. Et voilà. Verset 6 c'est au kitina 13. Bon, et ça une longue histoire mais du moins ce qui autant yango okuta que ba gagner Jéricho, ba détruire Jéricho na milolo ya pamba, milolo. Une très grande ville comme Jéricho. Basu en possession et puis ba détruire ba comme on a une petite ville lokola Aïe ba échouer Israël ba minimiser tout adversaire lokola Aïe ba comme kuna Israël a tourné le dos et puis Aïwana et landi bango ibomi 36 personnes. Mais bon ba quoi c'est qui Jéricho. Mais non, Josué non, là, on doit faire une prière d'intervention rapide. Voilà. Alors, à Saliango, Tangwa Sali Nzamobi, lève-toi Josué. Pourquoi au Tissiko, aux Zaka, aux Sambela, Mutuna se, hein? Du matin jusqu'au soir. Vous comprenez ce qu'il y a encore une position de prière là. Bana tongo ti pourquoi? Yotika Kamutuna so Sambela, Tala Sala, Talaboy. Et ça n'a pas à péché, à salvo, voilà, tellement, salvo, en lika directive, n'denza masai, n'denza bisaki, tangbake, aïe tellement qui sautait. Voilà, c'est ça. Alors, yangonde toko bisabatu. N'enge to salibo. Journée, il y a les 25, les 26, les 27, les 28, les 29, 5 jours, il y a jeûne et prière.
séminaire était. Moi au séminaire ils étaient. Ma bonne de l'indé. Prière intense, prière moi comme ça. Et ça séminaire, et ça retraite, moi quand vanda retraite. Bon baling to kota to koti retraite. O pas zana musala to pas occupé. Attends zola nango zana poto. Attends zawapi. Tu peux faire cette prière, mais tu travailles. Tu vas au travail et tu rentres aux anona au landa kakalinde de condition. Mais tu sais que ba style na ko sambela, ils ont mon directive monsieur ye jeune wana ko melate ko sokolate. Na opesa bato musika kaka sikoyo. Bon. Na opesa bato bazola ngai na opesa sikoyo directive oyo. Joël chapitre 2 verset 12 à 13. Et puis kaka le même Joël chapitre 2 verset 26 à 30. Na lobi boy. Sala gêne na. Mende ko 500 autres na mama te soki obala mama ko 500 autres na papa te c'est-à-dire ko sala rapport sexuel te na papa to na mama et ça strictement interdit ko beta mona te ko ganga te ko gangela mona te ko tomboka pete oyoka ba condition soki ozali na problème to na mutu luka bongisa yango avant to koma le 25 soki osali mwasi no mabe senga bolimbisi mama pe so sali papa mabe senga bolimbisi boyoka na déjà bo bongisa lobani mutu so boy ko limbisa yo. C'est pas un problème. Yo déjà ou accomplir mission na yo. Wana benganga na ko bonde la pona yo. Et si nzamba akoyoka lo sambo na yo. Nzambe kuta lo bibo. So za na problème na muninga. Olingo bonzelanga offrande. Abi tika na offrande no pembeni. Ke bongis. Na simayaka bonzelanga et ko zala agréé. Voilà, c'est comme ça. Donc oyiba ba dimi ensemble, tu es voleur. Tu dois arranger. Il faut restituer ba dimi. Il faut fouta ba dimi faut fêter. Il faut fouta plus un cinquième lico. Faut fouta. Voilà. Et voilà, ndenge nazo continuer koloba, c'est-à-dire programme oyo nazo pesa du 25 au 29, voilà. 5 jours. Tokobanda comme la maille pendant la journée, topé yaouto mille qui pendant la journée et le soir ne tokolia fufute. Mais ti n'ali pas. Topé na poto. Wana je pense boyoki yango. Nous allons prier et à la fin toko sceller na offrande. N'avite ce que vous comprenez. Verset na pesi okoyoka. Nzamba bini ko déchirer bilamba te ndenge Josué a déchiré ki bilamba a pakoli putulu. Na Joël okokuta yango abi ne déchirez pas vos habits mais déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs comment? Mitemande. Motema na yonde. Soko fungoli na bien so babi sac hein et tondi na masango babi pasola yango. Tango pasola. Masango ko zali suna kati. Et ça mabele. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons un passo la montée, mais nous avons un macambouillon sur ma baie où ils en ont quatre sanines. Et quoi, et l'on voit qu'il y a la pète, voilà. Il y a la pembe. Et tant que vous avez un prière à repentance, et puis Dieu viendra vous bénir. Et la bénédiction ne peut pas venir d'emblée comme ça. Il faut geste et salam. Geste, c'est-à-dire il y a offrande nayo et ekofungo la porte pour nayo. Et Nzambe nanguyo tozo sambel. Akoyoka pe akoyandola. Voilà. Wana ba quelques principes directifs pour la batalibanda. Biso na kati. Même principe en être salé la yango, mais maté ya pezali batalibana pe bakolana. Et tout que papa est au témoin, est-ce que koyamba na yo sera conditionné? Condition exacte, condition moko ezali pesa comme na protocole enregistré yo et s'il au vandi aux élites tournant au leki na yambi. Voilà. Et si siko loko la kutu. Ce qui ndo lingo kabelanga ou kabelinga parce que Bible dit on ne peut pas venir le main vide voir l'homme de Dieu. Mais ce qu'on a ngote yaka po Yesu pe tozola na ndakisande ya Yesu. Yesu ayambaki bato mobola na point 0 mais akuta ne yeso zani le côté apesi mais ayamba ki pe ba riche ayamba ki pe bato bazali pe ata riche mais azali na quelque chose voilà akuta ni apesi yesu pe libonza Judas mosala ezalaki ni kobomba mbongo Jean chapitre 12 verset 1 à 6 otangango Judas mosala abando bomba kesi o bando kabela yesu nda bando bomba mbongo yo Judas motazaki kesi voilà lokola papa lobi makambu ya Bande kwa libanda, nous allons quand même profiter d'en parler de ça. Tout ça, ko lobela vraiment bande ko bazan libanda ba sala musala nzambe longo na vision à papa, lokola apôtre Joseph Lianza oazana niveau ya États-Unis pour lobi que calamité intercession na même à Chicago ezo banda déjà numéro eza disposé kamito to pesa bino numéro bande ko nyo soza libanda niveau États-Unis pour benga apôtre Joseph Lianza Aristote donc pour benga ye côté qu'on a déjà intercession ezo banda moi oyo. Nous avons aussi le prophète Ben Zeba à niveau il y a France donc il y a Zali Mouto pas de travailler et l'on a l'évangile de le Kambakoun qu'on a même à France et Zali nous appelons prophète Mardoché hier à Paris donc ceux qui boza a besoin il y a kokuta naye directement beaucoup de contact donc beaucoup de bâtonniers se poser qu'on a bossé poser la question bah même est commis déjà presque ébélé et nous avons surtout le pasteur Didier Lokambakoun il y a Allemagne et l'on a
Maman Nicole Lokamba. Mais Torotel Ampaya Moko Ayaki Kotel Abiso, c'était la dernière fois. Et c'est comme on est papa Willy Mafula, Yé Ayaki, en image Torotel Aye, il était vraiment très joyeux. Ko Sangana et Longo Nabiso, Ko Sambela Nabiso et surtout de Pessimbote, na Maman Mira Mafula. C'est parti avec Just Loka. Amen. Nakanza epele kati na bino baiki ngai te. Yes. Bengade na bibino. Amen. Na bino mbote ya bato Canada. Amen. Papa Willy. Amen. Na uti Canada ta rapona makuta na papa Willy. Nazali na famille monene na Kisasa. Croyez-moi. Yes. Donc il m'a dit. Mais mon côté na kati ya libota na ngai bipe Nazali awa. Spécialement pour l'église pour la parole. Amen. Pour la parole à Nini. Pour la salle Nicolo. Ayo Kakaye. Amen. Yes sir. Amen. Il est pas toi la nouvelle Nigili. Là dit que ma okama même moi c'est là okama ma vie la salut. Amen. La personne. Alors, on va pas dire dans la public. Amen. Amen, amen. Amen. Papa, et ça la quand on est en temps aux hommes, batu oh baso ko s'adhérer na vision non si facilement. Bon, pour Nangai, et ça la paix c'est. Voilà. Mais mingi no pesa matonde pa na Yesu. Po bato wana Yesu abime libango, alobe libango. Bato wana Yesu nde baza bato ya Yesu, ba bato nangate. Ngai to zeka na loba nini bandeko. Voilà, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Otobotami ne pa na tata moko. Je crois que Moussa Nzambe to commis vraiment na suka émission na biso na lingi liloba ya suka et puis au pambola peuple oyo azolanda na mwako. Liloba nanga ya suka ezabo. Les plus grands commandements. Matthieu chapitre 22 verset 35 à 40. Yesu alobi bo. Batuni quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras aussi ton frère comme toi-même. Et ça le plus grand commandement. Il y a un sengi bolingo. Et ça la katina biso. Banazam. Ce que zangi bolingo, au comment on a penzambete. Zalana bolingo, zamba kopambola. Penzamo visiter tout ou tard au Kosepel. Je vous aime beaucoup. Vous êtes dans mon cœur. Et Dieu vous aime beaucoup. La ligne na bondela. Nakoloba boya to sambela nzamba usala soki oza malade simba place ozobela sala pene tozo simba ngai soki oza na mai zwa mai no simba na loboko sala tozo simba nga na bondela na simo mela mai na po bato babiki pe mungu bongo et miracle sopera na bondeli nzambe yonde mutu otininga na te ya sang malamu na zoteya na oteya ndiyo mais Seigneur na nguya molimo musantu kota na mitema bana na yo pesa kimia et pesa solution à ma kamnaba. Au nom de Jésus, miracle s'opérer. Kakandingo simima yana. Au nom de Jésus, mane komi mai yakis o tobengi o bénite o ouais. Au nom de Jésus, dès qu'on komelango o mona miracle landayo. Yope muto zobela ndengo simpla zobela. Au nom de Jésus, nzamba détruit malade. Guérison kota pona libela. Solution pesa melayo pe otato la ba merveille à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés dans l'émission Mobimba, l'intégralité dans l'Onyoso. Yo o Talibiso, invitation za Yaofele, Yaka, région d'Abiso et Longo, tout ça, tout le Kelonyanzambe, ça là vraiment malamu mingi. Merci à l'évangéliste Joyce Lokamba, moi na mon thème, on va rappeler dans le boka mobile ya papa.
donc Joyce Lokamba. Donc merci na technique PK Kane toujours continuer koloba ke basunga kibiso to mon David Kai et surtout Nas Lokamba ou Jana. Donc azapena de ces côtés-là et surtout à notre sœur Christelle Luamba Davina Lokamba, maman Judith Lokamba, maman sociale pena talakaka. Surtout Chris Makela l'ingénieur yep caméra ko filmer kaka. Donc merci vraiment na l'évangile Patrick Munganga bino sur église Mema surtout au nouveau licencié à l'équipe licencié tout na Kinshasa surtout dans moment où l'évangéliste Christian Ngoikolo Bilili donc internet pour mon partout c'est lui. Merci vraiment à la batunia sur Obalanda Kibiso, à mon frère Gilardel Luanga, au Bogar Sterling et surtout au prophète Joël Kingono. Bisous à vous papa Langa na pesibino sur Bambo Telinga Binotro. Je vous retrouve déjà le mois prochain pour tout prochain numéro. Portez-vous bien. Au revoir.